Église nyonso ezokangama na lotito ya message yao. Na lotito ya message yao. Ami boneka bakoma bakoma yo ba message ba elelo yo oye mela nzambe nzama bakoko bisoto nzama nimangwe ekize nyonso ezokangama na lotito ya message yao. Na lotito ya message yao. Abizatata basilulwe mokili mozala na mokitano na lotito ya message yao. Yesa kweye bisotoza bakimangwe bekize nyonso ezokangama na lotito ya message yao. Na lotito ya message yao. Abanunu alamanini samakili oyo ya nzambe. Biso banane. Biso ba message toyele loyo. Na liloba bakoko na biso ba ebaki nzambe. Biso. Abanunu alamakabo oyo ya nzambe. Biso banane. Biso ba message toyele loyo. Bakoko na biso ba ebaki nzambe biso. Bandeko boyokali solo. Banya. Boyokali solo. Banya. Awala mboka ya kombo. Banya. Koloze kawa kibango. Ateya kikombo ya nzambe. Na boya ya bakoko. Sena kombo ya nzambe. Baluka ginde babumaye. Sena kombo ya nani ye. Sena kombo ya nzambe. Yene zama bakoko. Yene zama kibango. Yene zama message bisoto ekoko kisela. Nzambe bomoi eseko. Bakondi bayokali solo. Bayokali solo. Alamboka ya kombo. Koloze kaba kibango. Ateya kikombo ya nzambe. Na kuya ya bakoko. Sena kombo ya nzambe. Baluka ginde babumaye. Sena kombo ya nani ye. Sena kombo ya nzambe. Yene zama bakoko. Yene zama kibango. Yene zama message bisoto ekoko kisela. Ela liloba ya nzambe eza bomoi ya seko. Baba ya bayokali solo. Bayokali solo. Alamboka ya kombo. Koloze kombo kibango. Ateya kikombo ya nzambe. Na koya ya bakoko. Sena kombo ya nzambe. Baluka ginde babumaye. Sena kombo ya nani ye. Sena kombo ya nzambe. Yene zama bakoko. Yene zama kimbangu. Yene zama message bisoto ekoko kiselaka. Selo liloba ya nzambe eza bomoi ya seko. Bakondi bayokali solo. Bwana bayokali solo. Alamboka ya kombo. Koloze kaba kibango. Ateya kikombo ya nzambe. Na koya ya bakoko. Sena kombo ya nzambe. Baluka ginde babumaye. Sena kombo ya nani ye. Sena kombo ya nzambe. Yene zama bakoko. Yene zama kimbangu. Yene zama message bisoto ekoko kiselaka. Solo liloba ya nzambe eza bomoi ya seko. Bomoi ya seko. Kilaka liloba nzambe. Bomoi ya seko. Ekoko ya seko. Nzambe. Ona shongo yo janja mbe.
solo tolanda kimbangu. Do telema 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 solo tolanda kimbangu. Entendez plus. Totelema solo tolanda kimbangu. 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 Numela kimbangu. Totelema solo tolanda 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 kimbangu. Oh, chaka chaka. Totelema solo tolanda kimbangu. 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 Lilo baya nzambe libokisio. Na message. Lilo baya nzambe libokisio. Ilego ya mokili kumunana, mangoma ya mokili kupanzana. Ilego zongera na baba bobo na yo. La caméra elle est ici. Wenda moyo simula sola babomba simbala. Wenda moyo simula sola babomba simbala. Nalukufi.
Masika Nola bokoko na yo Ototonga mboka Komasika Ozambela Zambea ekekona ekulusu Ozambela Zambea ekekona ekulusu Ndola bokoko na yo Ototonga mboka Komasika Ndola bokoko na yo Ototonga mboka Komasika Ozambela Zambea ekekona ekulusu Ozambela Zambea ekekona ekulusu Ozambela Zambea ekekona ekulusu Ndola bokoko na yo Ototonga mboka Komasika Ndola bokoko na yo Ototonga mboka Komasika Ozambela Zambea ekekona ekulusu Ozambela Zambea ekekona ekulusu Ozambela Zambea ekekona ekulusu Ndola bokoko na yo Ototonga mboka Komasika Ndola bokoko na yo Ototonga mboka Komasika Ozambela Zambea ekekona ekulusu Ozambela Zambea ekekona ekulusu Yaka okombola Maso ya mabe aomboka Kongo Ara Kongo ya beto 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 Boka Bazembe Kongo ya beto Kongo ya beto Boka ya Nzambe Kongo ya beto Bobo ya seko Bobo ya seko Ekotima ya seko
kisalo ya pema buluzi yoyo buluzi wa mokele buluzi wa mokele ailwe kisi wa monao wange sukule mabanga mame sukula mabanga mame ailwe kisi wa monao tutumba mangi muzulumbangi maoso matuvanga fumo zambizeimo bakakaba banzira mafuniki mamuga kwizako kwizaka kwiza samona funduso tutumba mangi muzulumbangi maoso matuvanga fumo zambizeimo bakakaba banzira mafuniki mamuga kwizako kwiza kwiza samona funduso Kembo Kembo Zambia pungu Kembo siwasura Kembo Zambia pungu Kembo siwasura Kila munganga pungu tulendo Kembo Zambia pungu Kembo siwasura Kembo Zambia pungu Kembo siwasura Solo nzambe abakoko babiso Mobele yo meyo keri likolonse Mobele yo meyo keri bilembo na yo nyonso makoka Lelo biso bilenge ya kotomine Na mbele elaka ya koko kimbangu Lelo toye na esika ya bilembo mayo Bakoko babiso babosalaki kombo mayo te Lelo bakabi kombo mayo kati na biso bilenge ya kotomine Ya kotika kombo mayote ya kobelela yo mokili mobimba bazwa mobele kombo ya nani? Ya Nzambe. Uyebana kila kombo ya kumada nja obidimukulu wa bankambo mbombi ya ndache maunga munga. Yondo yaki kalakala na ebelo na biso ya Kongo. Uyaki kati na bakoko babiso. Lelo ye kati na biso bilenge ya kotomine. Nzela ya koko kimbangu pe mama kipa vita. Tobele liyo na mokolo mwa lelo zala kati na biso. Ukabela biso tosili kozanga kutambwisa biso na linemia kupesa biso tosili kozanga na kati na biso pamba te mokili na biso matondi na pasi lelo yaka elongola bakoko ba biso bizibelo na yo mafongwama bakoko ba biso baya kati na biso tosepela elongo toyeba mobele kombo ya nani? Ya Nzambe. Oya bakoko obele yonza komba akongo mongali yaka kati na biso solo liso na yo mangenga kati na biso etakataka na sika moto nyonso azwami kolongola ye nyonso ya mbeba ya ngelele oye kopesa pinzoli na pasi kolongola ye nyonso oyo ezali lokola kilo kati na ye yo moko otambwisi biso mpe okomisi biso na oyo esika ndingisa na biso makouta na bakoko ba biso bayebaki kombo ya nani? Ya Nzambe. Tikala sebo bongo totondo totondi bakoko totondi nzakomba bongo biso baso totelemisi bendele na mokolo mwa lelo pamba te tokomi na oesika bakoko ba biso balobaki mobu moko mokolo moko liko na libanga pona biso tozwa makoki ya kozala na dosa piasi oyo bango balobaki bakotika biso te bisika baso tokotambola liloba na biso ekokokisama mobele na kombo ya nani? Tikala sebo bongo dala poda takimbango na kombo ya kinzembo koko kimbangu asalisaki ye na mikumba nde bakomaka na mboka mokolo bakomaka na mboka akutaka mama moko na mikumba ya makasi bongo na bolingo ya koko kimbangu na nguya oyo Nzambe ya mpungu atiaki kati na ye koko kimbangu asalisaki ye tangu bakomaki na papa kuyela
na papa Kapata bakotaka na zamba na Koko Kimbangu pona kokata mbila nde kuna azwaki Koko Kimbangu azwaki mbila moko ya kopola akomisaki yango mbila ya kitoko pe ya sombe wana nde ezalaki makamu isi ya Koko Kimbangu pe Malaya Yambo pe ebandeli ya mosala na ye ya nzambe ya bakoko na biso bangolo meso mosala oyo abandaki kosala yango bipai biso azalaki kofuta malifuta moko ata mokolo moko nde ekomaka na le 18 mars Koko Kimbangu azwaki nguya ya bakoko na biso na mboka Matadi Mayo esika wapi bakoko na biso 33 prophètes pe 32 prophétesses ya loposo moyindo ya Congo mindele bakangaka bango banyokolaka bango pe balingaka koboma bango na esika wana bakomaka na esika babengi Matadi Mayo na sene époque babengaki yango zandu ya pumbo kasi bakomaka esika wana mopepe ya makasi eyaka pe bakake na mabanga ekoyaki eutaki likolo ebungisaki bango nyonso na esika wana bango na monoko na bango bazalaki koyemba nzembo base konsideraki te ke bazali bachose base konsideraki te ke bango bazali batekami me batiaki nzambe ya bakoko liboso nde bayembaki nzembo na nsima ya kolela na bango nzambe ya bakoko ayokaki bango asalelaki bango action bango baso mopepe mayaki bakake mabanga mautaki likolo ekweyaki bango baso babungaki elekaki kuna na 1717 nde makambo wana malekaki na mboka Matadi Mayo tango Koko Kimbangu alongwaki na mboka Mbanza ena Ngombe Lutete pona koya awa na Kinshasa pona mission ya service ya kosala musala na PLC na esika oyo lelo ezali kan lufungula tangu akotaki pe akomaki na esika babengi lopango ya Matadi Mayo ayokaka mongongo wana ezalaki koya ya Koko Kimbangu na kati na Kinshasa akomi na lopango ya Matadi Mayo ayokaki mongongo ezali kolobela ye pe kouta na likolo kolobela ye ke solo yo okomi awa nde yo nde okomema bato ya Kongo pe mokili mobimba okoteya bango kombo na nzambe ya bakoko na biso bongo na bozongi na yo na mboka nde obandi mosala bongolo meso Koko Kimbangu azalaki etone pona komona evenema na esika oyo babengi Matadi Mayo na bozongi na ye na mboka nde esika oyo mosala ya Koko Kimbangu ebandaki tango Koko Kimbangu ayaki na mosala asalaki 3 mois pardon 6 mois bazalaki kofuta Koko Kimbangu te Koko Kimbangu asalaki mosala me afutamaki te suka pe ya mosala na ye tango ayaki koyeba ke azwaka mbongo te soki babengi ye bakutaka bilete de paye na esika ya kombo na ye si basulinie asi azwaka mbongo kala bongo Koko Kimbangu mosala esilaki Koko Kimbangu azwaki mokano. Voilà, matondo mingi, je crois que bandeko tout bazolanda biso na mikili ya poto, toza bongo na Africa Black TV. Moko ya ba etalelo obino bozora ba actualité na bino. Boyebi bien kende koladika abundaka moi mingi pona koyeba na hotel Sabino Bwania ya Kiboyindo et puis comment moto moyindo azana makambo ebele ya malamu oyo singa fo atelsa na bandeko na yo o batekama babima libanda. Mais juste ka bato mitema mabe nde mutu bazo sunga biso te de baye bazali boso bazo sunga biso te pour que to comprendre la vraie histoire ya bakoko na biso toza on ngoma mangengenge et je me pose des questions toyo kaka
bande kwa église ba matanga na ngomba mangengenge mais apparemment lié otoye eza lié moko sainte et nandimi teke bango bakomaka awa liboso na biso eza bango na koko lunda na bande ko mususu baza na sima kuna tolinga toye banano po tomoni bakoko ebele likolo ya ngomba oyo tomoni bakoko ebele po mata awa soko komi likolo awa soko oponama parce que soko oponama te okokoma esika te ngomba oyo je crois bien bozomona ndenge na tozotala mokili na se kuna donc toza vraiment na sommet likolo ya balikolo nyonso tu tolingana toyeba mbote koko lunda mbote mingi papa la dika voilà toyebi te lelo eza bongo le 2 juillet tomoni bakoko basangani awa bandeko bele bazana bezo bayeba bosangani oyo elingi koloba nini na mokolo lelo matondo mingi vraiment ya mbonano na pesi bato nyonso bakolanda biso mbote mingi bisika bazwami na mikili ya poto awa na Congo Kisasa pe à l'extérieur ya mboka na biso to pe na ba province partout bozali to pesi bino mbote mingi mingi esika bozwami awa biso tozali likolo sommet de la montagne lié où ezali sacré pour na biso bainde yango nde etiami na mokolo ya lelo oyo babengi ya le 2 juillet ekobanda le 29 kino lelo le 2 juillet biso tozalaki déjà na kati ya transit juste kouta bandako kouta bipai na bipai kouta bamboka na bamboka bato bauti bipai ebele baisi bakomi ya mabota na mabota bauti ba France bauti Belgique bauti Angola bauti na kati ya ba province na biso na bandundu to pe na ba Congo bazali na biso ya elongo c'est-à-dire toye pona tina likambo moko ya motuya peut-être ndenge bomoni biso awa ba jeune to pe bilenge ya 4e génération toye pona likambo moko koya kotiama na sika bilembo oyo emonanaki depuis 1880 et pardon 1706 na 1706 mama qui pavite azalaki brûlé bongo bilembo ebakisamaki awa esika oyo tozwami pamba te ngomba oyo ezali ngomba ya kala na sima ya événement ya kotumba mama qui pavita na Mbanza Nkongo nde mabanga eutaki lisusu likolo ekweyaki bisika oyo totelemi awa place tovandi so otali na sima na ngai okomona bilembo ezali wana oyo ekweyaki na événement ya mama qui pavita c'est ça bisika oyo tozwami yango kuti biso tozali na ebele ya mabota awa tozali na bandeko oyo basimbi ekambemi ya liloba ya Nzambe ya bakoko mpona kotambwisa bato banso oyo bauti à l'extérieur ya mboka bauti à l'intérieur ya mboka na biso bauti partout mpona komema bango na oyo esika donc yango wana vraiment ya kotalisa bato stina ya événement ya jour à lelo ezali date ya le 2 juillet tozosepela 312e anniversaire ya mama qui pavita depuis que batumbaki ye biso tozovivre na ye na bomoi bwa seko oyo azali na kati na niveau ya spiritualité kozala na biso mpe korevele biso conscience ya makambo tokoki kobinga te jusqu'à moment. Voilà, olobi bien que toza likolo ngoma mangengenge o expliquer biso tina to ya isika oyo to sangani na mokolo lelo c'est juste pour na commémorer mémoire ya mama qui pavita le 2 juillet 1706 oyo batumbaki ye docteur Bake après kotumba ya mama qui pavita na Mbanza Congo nde bilembo oyo utaki likolo eyaki tokoko benga ngo nini eza phénomène ni mystère ni nesalamaki wana oui wana ezali mystère oyo kombo ya kipavita eyaki na mokili c'est-à-dire ezali bitumba ya molimo c'est-à-dire mama oyo azalaki na étape ya vengeance c'est-à-dire esprit na ekotaki na monde ya vengeance yango monaki Nzambe ya bakoko asalaki kati na ye mpona kolakisa bilembo oyo pamba te mwana mwasi wana azalaki moko moyembi na kati ya royaume Congo azalaki moko moyembeli Nzambe ya bakoko na biso kote ya bato na nzela ya nzembo ko révéler bato makambo ezali pe makambo ezali koya na kati ya ekolo na biso nde ntango mama wana babrilaki ye pasi ekotelaki ye na nzoto ya moto nde yaki kosala ke na sima ya mikolo événement elakisama mabanga eutaki likolo mbula ebetaki makasi pe mopepe kake ebetaki awa na esiko babengi mangengenge mabanga eutaki sur likolo ekweyaki awa yango nde tikala lelo gravé mpona kotika oyo babengi identité to pe histoire ya mama qui pavita ke moto nyonso akoya komona yango c'est-à-dire akobanda na lisolo ya mama qui pavita yango nde ezali kotalisa mabilembo mibale oyo ezali awa na kati ya ngomba oyo mobimba libanga oyo mobimba eutaki likolo
Donc il y a liboso outil likolo, il y a mi balé outil likolo, car les mêmes mabanga, et si que tu as mis c'est-à-dire awa ils allaient sika et santu. Et si que biso to roya pour na tous à la concentrer to banza ba setre na biso, ba sala kinini, nini malekela ki bango, ne kolo na biso nini mazali koleka. C'est ça yango wana ezali mutuya. Bande ko ebele bazo mituna balobi et toyebaki beaucoup plus kolobela bande ko bando lobela beaucoup plus kombo ya papa Simon Kimbangu. Kombo ya mama Kimpavite e banda koloba mapenate et loko nini salami na génération oya lelo batu bayiba kaka papa Simon Kimbangu et ba musupe bayaki na bandenge na bango mais mbala moko boum kombo ya mama Kimpavite bimi o lelo pe e comme journée o to koma soki to komi na date wana il faut tout mon événement et salama et puis mutuna mususu bato kimbangiste balobi pourquoi bolinga ko sangana bango te na mokolo ya lelo e bino boyi na ndenge na bino et bango pe bazo sa na ndenge na bango. Qu'est-ce qui se passe entre biso bayindo tozo lingate ko sangana to sa la force moko po to faire reconnaître bakoko na biso par rapport à la date ya lelo mais tozo linga ba musu bazana kwa na bango ba musu na kwa na bango mekano ko solisa biso eloko mweza na kati wana o peut-être na yebite bande ko ba meka koyeba matondo mingi vraiment na likambo motu ya ozali kotuna pona biso oh to benga ba messager na lié au peut-être to matière ce qui na zali na deuxième question na yo ya koloba to ya ko répondre yango bisika nyonso tout ko Kimbangu atiaki ba trace to zali obligé ya kokoma to zali obligé ya kokoma bango bakoko bande ko na biso ya ba kimbangiste en tout cas beaucoup de respect esika bango bazwami basimbi histoire munene ya ekolo na biso pe bazali na grand titre o elati bango oyo batu bazoluka makambo oyo ya Kimbangu mais bango balati titre ya mfumu Kimbangu mais na profondément na masolo na bango masolo ya ko Kimbangu ezobima te mais biso lelo peut-être to wuti na mabuma ba mama to teyami pa ina bango te to yebi ko Kimbangu pa ina bango te mais lelo biso ko Kimbangu ayekati na biso na mopepe ya peve ya Kongo ko rappeler biso pe ko tikla biso credo oyo yango nde esali ke toyeba balie nini ko Kimbangu atikaki ba trace lokola awa na mangengenge ko Kimbangu atikaki ba trace akoma na musapi ezali kuna na libanga wana même awa ko Kimbangu akoma na musapi akoma baka liloba apo 19-13 esika wana ezali esika oyo ko Kimbangu atikaki bilembo na ye c'est-à-dire esika na biso moko pamba te na bango bakimbangiste place ope bango bakangi lokola na mbanza na mbanza sanda lokola na lutendele lokola pe na mboka oyo babengi kinkole lokola pe na babisika nyonso tu oko Kimbangu atiki ba trace c'est-à-dire mingi eza na maboko na bango mais lelo biso bana Congo tozo souffrir tozo luka nini koko na biso atikila ki biso soki bango bayebaki yango fallait bayebisa biso mais lelo tozo luka yango ko luka mais sinon ta bango bayebi yango mais bazui ba bloquer yango bazui pe histoire yango ba bombi yango mais biso lelo na ko panza to ko mona mangengenge esika ya promesse esika lo bama yeke osangisa mabota na mabota c'est-à-dire ezali mabete soki bango kuna bandimi ko sangana ko tambula na balie nyonso tu oko Kimbangu alobaki ezali mabete c'est-à-dire biso to boya ka mutu te biso to yebike ba yindo nyonso bazali ba adepte ya ko Kimbangu ezakaka ba kimbangiste te ezakaka bataba Kongo te Kimbangu ayebani tout étendue de la terre soko ke ine Équateur ba yebso kuna Kimbangu azaya bango pamba ta saili bango ya kokamwa na mboka bakanza lelo soki bazali ko mela mai to bazali ko bénéficier au Pirouana c'est-à-dire ezali grâce ya ko Kimbangu pamba te ya tambulaki na 11 provinces en époque ya tous les provinces pona kotalisa bana ya mboka ya bayindo bayeba nzambe ya bakoko na bango azalaki mbumba ya Congo Kinshasa azalaki na bato ebele sima na ye banda kolanda ye pe atambwisaki bango na linemia abikisaki bango ateyaki bango maloba ya bonzambe c'est-à-dire message oye ayaki nango na kati ya mokili soki lelo so tolobela Kimbangu bato bayoka zuwa te bayokela biso pe kanda te c'est-à-dire tozali na obligation moko pe na décision moko ke bayeba kovandisa bakoko na biso bayeba na tout étendue de la terre ke bayebaki kombo ya nani nzambe ngolo bake ezali kama motuya ezali kama robo ya motu te et maintenant lelo kombo mama Kimpavite comment lo mama kasi koleka surtout na 4e génération on a question ya liboso oui na question ya liboso olobaki ke kombo ya Kimbangu ezolekana mingi ya Kimpavite non na lobi motuna ezalaki boy pourquoi kala bato bayebaki kaka papa Simon Kimbangu parce que kombo ya ngwana bato bayebaki et kombo ya mama Kimpavite eyebanaki penate et soudainement pouf
lelo comment maman qui me pavita lelo mututu ayebi parce que kala et ba ayeba kité histoire ne yeba kité mais lelo vraiment et kombongo et toyebité moli monino tondo mingi vraiment uta kala na ekolo na biso ndeko ladi ka sengeli oyeba prophète to pe mobiki ici ba prophète ba yaki ebele mobiki sazalaka moko c'est-à-dire ba prophète ba yaki ebele na kati ekolo na biso ya mboko kimbango ya na kati ekolo na biso oyo ezalaki déjà na ba prophète na ba prophétesse oyo ezalaki mboka ya ba prophète na ba prophétesse ngolo bake depuis avant que koko kimbango ya ba prophète bazalaki mais ba yebanaki vraiment te pe ba apportaki message moko ezalaki divinité oyo aye na message divine pe ayeli ke aya ko telemisa susu biso bilengi ya kotomine ezali fumu kimbango yango moi tozali kolobela ye mais avant que to tanga kombo ya fumu kimbango ya koko kimbango il faut to banana mama Kipavita pamba te mama Kipavita yenda zalaki mama oyo akutanaki na libaku enene pona koya ya koko kimbango na kati ya mokili soki bato bazoyeba yango te sengeli bayeba place histoire ya mama Kipavita ezali kombo ya mama Kipavita ndenge tozoyoka ngo na mokili soki lelo peut-être biso bilenge tolati yango pe kombo koko kimbango c'est-à-dire tozo réclamer royaume ya ekolo na biso to ya mabele na biso c'est-à-dire pouvoir royauté na mabele na biso c'est-à-dire kombo mama Kipavita koyoka na pamba te kombo kimbango koyoka na pamba te il faut toyeba caractère ya bato wana balingaki nini na kati ekolo na biso balaki na ba norme o bande ko tambola na yango c'est ça yango kombo Kipavita etamboli partout pe kombo fumu kimbango etamboli partout donc yambo to beta kombo ya kombo kimbango to lisola kimbango il faut to banda na mama Kipavita po ene mama de mama oyo abatelaki kimbango ko banda 1706 alokotaki na zamba bamindele batumbi longo na mwana wana na sima ya ba année na 1887 koko kimbango asayeni azongi na mokili encore de nouveau oyo lelo biso moni biso c'est-à-dire kimbango abotami na mabote belé na mbela elaka na ye pona ko sala continuité de continuité yango ande zoka komba kimbango komba Kipavita c'est-à-dire ça ce n'est pas pour rien na ekolo na biso mama Kipavita yende mutasali histoire ya mboka oyo mama Kipavita yende mutatiki elaka o biso lelo to telemia sans mama Kipavita mais moyen biso to komawa ezate c'est-à-dire lelo to ko tombola nde lokumu na ye pamba tatika ki liloba yamboye adika moto est-ce que togozwa moi et yano ya mutuna o tongo tuna toyoka ba pasteur ba mataka na mangengenge basalaka na ba clip e baloyembo na bango mangengenge ongo bango bayaka ezali oyo esika tozali to bango pe bazana mangengenge ya bango et pe bazana histoire lolengo yo tobeta o ya mokolo lelo matondo mingi vraiment ndeko ladika tozali avoma toza bato ya kozala contre mutu te pamba te ekolo na biso Congo to ya baindo ezali ya bakretien te eza ya bamisilima te c'est-à-dire esika oyo tozwami ce n'est pas n'importe qui akoki kokoma awa oyo akozala na trahison ya bakoko c'est-à-dire bakretien basuka kuna me balanda toujours esika libanga oyo ezali lokola balanda yango me basuka na ngambu wana bango awa bakomaka te bato bakoma awa bato balataka mabanga bato balakamaki na Apocalypse D17 ke bato wana bakoya bakolata libanga ya pembe na tolo na bango ce n'est pas un pasteur oyo akozwa ntaka ya kolata libanga oyo parce que pasteur aza mandia pasteur aza muto azobungisa bana ya Congo nzela ya bakoko na bango comment pasteur akoma awa mais tolingi parce que titre ya pasteur alati kolata na musala oyo ya zui c'est-à-dire na basango ya baindo toza na besoin na bango l'église ekokufa bango tout ozonga nzela ya bakoko na biso yango c'est-à-dire bakoko batiki église te mais batiki biso ba trace na balie oyo eza explicatif balie saint yango tozali awa eza ebele oko kimbango atiki so tokei place na place lieu na lieu eza na explication na yango moni ke makama ba chrétien baza ba paya bango balingi ekolo te bango baza bato bazo songer ba okende lola c'est-à-dire Congo ezotika kokufa moi pe babongisa Congo lelo eza te bilaka ya Congo ndenge baolaka ke eza pona biso ba jeune to na génération na biso lelo to bongisa Congo eza pona ba chrétien te eza pona ba musulman te eza pona ba bouddhiste te mais eza pona biso bana bilaka ya fumu kimbango alaka ke tokoya tokosala PV et qui toi dia PV encore yango nde moni forme o esangisi mabota na mabota ndenge peut-être tokutani awa
Maman Koto azali moto ya Équateur. Koko Koto azali moto ya nini? Ya Katanga. Kuna na sima bandundu. Donc to uti ba tribi na ba tribi. Engolo ba ke na même décision, na même connaissance. Et donc aucune personne a rebungisa so sur likambo oyo. Oh ba chrétien ba te so sango oyo ya bango ya archaïque c'est baby et même mboka na kufa na échec. Bongo lelo ba ila subiso et repé ça passe. Voilà, motu nezali maintenant na bandeko bazolanda biso libanda. Tozana ba koko ebele bazolanda biso déjà na Amérique. Tona ba koko ebele o baza bongo na bamboka Asie. Tona ba koko ebele na Europe bazotala biso. Soki tokoloba esika oyo place sainte oyo na ebite ekozala lié moko ofo bato bayeraka na mokolo le 2 juillet to ekoki kozala esika moko moto aza na besoin ya biyano ya makambo aza nango amati awa akutani na milimo ya bakoko na ye par rapport makambo oyo aza nango nino koloba matondo mingi soki lelo tokoyebisa bandeko na biso na kati ekolo na biso Congo to pe à l'extérieur bato baolanda biso c'est-à-dire koyebisa bango ntina ya balie oyo lelo peut-être biso okutani on a lieu saint ya biso baindo ezali pamba te c'est-à-dire na lieu saint oyo ezosenga biso toyeba badate nini toyaka awa pe période nini ce n'est pas période nyonso tokomaka awa epesameli biso na date ya le 2 juillet seulement na période ya juillet nde tokomaka awa explication mingi bato bazwaka yango apart lelo le 2 juillet qui nos derniers jours ezali le 30 nde suka ya biso awa kokoma awa c'est-à-dire tokovanda awa jusqu'à le 30 mpona kosepela to kocélébrer date ya lelo mpe manifestation toza na yango to mpe lisolo toza nango na monoko na biso enge olobake awa eza respectué na période oyo mpe na date oyo c'est-à-dire tous les lieux tozoloba awa ya koko kimbango atikaki batrace ezali na badati na yango eza na bapériode na yango oyo ememaka biso na bisika wana mpona kopesa explication mpona kosala oyo bakoko balakisaki biso na balie wana mais mosusu nanu bapermettre biso te tokoma tokosenga na gouvernement congolais ayeba histoire ya basetre na biso ayeba basetre na biso batiki nini lokola koko kimbango tina na ye nini mpe mosala na ye nini na kati ya mokili mama kipavi to tozoloba mosala ne nini to tina ne nini alobaki nini batiki nini soki bato bakoluka kodécouvrir yango place Congo ekozonga na banorme na yango lokola bisika oyo eza sika oyo ezali trop puissant eza sika ya nguya ya basetre na biso maloba tu tokoloba likolo ya ngomba yango ekoyokana partout na monde mpe ekosalama kaka na kombo ya nani voilà tomoni mama Afrika aza pembeni ekozala pe très bien ameka koexpliquer par rapport à mokolo lelo parce que ye azali mama oyo atikala biso na mokolo lelo azalaki mpe mama nayebi te mama mbote bayebisi biso yo uti Équateur oyeka mpona mokolo ya lelo message nini okoloba likolo ya lisolo ya mama Kimpavita oyo akufaka mokolo le 2 juillet 1706 banya naza mbunza naza moto Équateur nabotami na Équateur nakoni Équateur awa Kinshasa toyeka mpona tolela mbela eleka ya kimbangu ndenge alobaki bakoko na biso bakozala na bisika batiki balie na bamikolo tobanda kosanga na biso nyonso bana bilaka bisika wana yango nga na ye mpona esali mpasi mingi ndenge toyokaki ke ndenge batumbaki mama na biso moko mwasi lokola ngai na mwana na mokongo mpona bonzambe ya bakoko na biso bango bayaki na mabe oyo nyonso azali congolais ayebi ke histoire batumbaka koko na ye bakata ye maboko batia efongola na monoko nayebi te soki motu wana akoza na courage ya koketi so kolanda évangile oyo eyaka ya konyokola bakoko na biso parce que oyo nyonso eza christianisme islam bouddhiste eza spiritualité na biso te make bakosala mongo na mwa petit sorcellerie ezaka mpona influence ya coup d'œil mais au delà bakozala mona vie te parce que bonzambe eza vie internet bomo ya seko atoza monde des esprits ozaka na bomo moya pe mais epai bachrétien bayela biso ke donc tozala soumise ya bango donc enyokoli mboka na biso batumbi mama Kimpavita mokolo ya lelo epai ya bamindele biso na bamissionnaire catholique oyo bayaka kokosa biso po azwa kita ya biso nyonso basani bakende nango mpe bakosa biso moye toyeba so kombo nzambe eza te
mais biso to sambe bakoko ndenge tozaka kala tozo mama bwani mama loti boy to sala bona zo kisi bona sangisa boy na mboko ezaka susu ata mukolo mote ko a révéler so ba muto komi ko monelo vision yo lota kama muto komo monelo ndoto eza su bonzambe te to matili kolongo mba lelo poto commémorer ndenge ba tumba maki pavita esprit ya bakoko na biso kama maki pavita te bakoko nyonso baleka awa na bakimna kimbangu na kokongeli opota aba wa pesa kombo oyo kokongeli auta na bolobo bakoko nyonso kuku pemba o ayebi kaka ke abundaki pona mboka na biso toye pona valeur na bango biso bilenge eza ba bilenge nyonso te ko reconnaître bakoko na eza o reconnaître vie ya kombo ya nani ya nzambe bakongole ba biso bonzambe te lokola biso to amuke tozo reconnaître na énergie na biso ekolata ka mboka mobimba po nyonso ya mabe kolongo malamu etikala bongola meso mwene. Voilà, nayebi ke bandeko base belé toko continuer parce que tozali awa. Wezala ki important bandeko ba bazolanda biso balanda première étape oyo tokoye ba pendenge ni toko sala pour que élément oyo le katana moko ya ba chaîne ya Kinshasa to ebine toko toke ba porte pour que banako leka. Mais déjà bandeko ba otala na mikili ya poto je crois ba explication claire et ba comprendre et surtout ce qu'on a bandeko baza na poto so netike bata poto bayara awa occasionnellement et que salami ke alandi élément oyo aben koko lunda naza na Kinshasa menana besoin na beta tour awa or awa ya kaka ko bayara kaka na ba période nango bo ko sala ndenge nini. Oui, matondo mingi vraiment na motuna otuni tozali vraiment na forme administrative oh peut-être mututu akoluka solution ya makambo oyo akozwa réponse na yango engolo bake même na bateau bazangi bazwangi occasion ya kokoma na oesika et partout bango bazali connaissance ezali vaste et puis tozali na motuya moko ya question réponse na motutu akozala na motuna to na likambo ezali kotungisa et partout azwami c'est-à-dire biso tozali pona ko compléter bango pe ko sunga bango na nyeso tu bazali nango bosenga ndenge nazoloba bo tozali administrativement tokopesa numéro na biso pamba te na baye o peut-être bazangi na mokola lelo ce ko partager na bango ezali connaissance ya lié oyo to ya ntina ya mokola lelo tozali toujours prêt ya kopanza sango wana yango tokopesa numéro na biso baye tu bakolanda biso baye ba place ni tozwami ndenge ni bakoki kotendre biso yango wana vraiment topesi numéro na biso 090 430 95 45. C'est-à-dire wana ezali numéro na biso batutu bakoluka biso bakozwa biso ezali sur na numéro mosusu mibale ezali na 085 094 64 094 64 et puis 89. C'est-à-dire yango so na kobandela yango 085 094 64 89. Yango nde batutu bakoluka biso bakozwa biso vraiment to solo na bango pona kotalisa bango pe kokaba nguya oyo bakoko bakabeli oyo nzamba bakoko bakabeli biso na mokolo mwa lelo. C'est-à-dire solution ezali na kati ya makambo oyo nyonso ndenge sengeli na baetu bazwami lelo te bo préparer na mibu ezali koya. C'est-à-dire ngomba ya suka yango te ngombe tikali génération de génération engelo bake awo ezali lieu de pèlerinage ya biso bayindo na date ya lelo ko banda le 29 biso bakoko ba messager ba panzi sango elo banzamba ya bakoko ba ponami c'est-à-dire to prépara kana mokolo wana ko banda le 29 o ba retaki mama ki pa vita jusqu'à le 29 juin tiko koma le 2 juillet to zaka likolo ngomba ko kitana biso ezaka le 3 le 4 le 5 ndenge to lingi selon makoki na biso oyo ya kolia na biso vie sociale na biso énergie na biso c'est ça yango ande kotaka kati na biso c'est-à-dire to pesi mote mingi vraiment na bakonzi ekolo Congo pamba te bango vraiment ba continue étape moko ya motuya étape to continue nango c'est-à-dire to senga indépendance totale tozoyeba ke mboka o biso bayindo to réclamer Kimpwanza ezali ki bokonzi ya biso bayindo engelo bake biso moko to faut prendre responsabilité ya ko batela mboka na biso ya ko tambwisa mboka na biso ya ko diriger l'esprit ya mboka na biso engelo bake bakonzi ekolo Congo to bayimboka ya ekolo Congo to continue na morceau moko dire pe ya suka c'est-à-dire to eko déclencher guerre spirituelle, pardon, indépendance spirituelle. Oh, tout le monde moyindo ayeba kazali libéré na kati ya bokangami ya spiritualité ya babindeli. To sito longwe kuna. Et c'est ngeli mona mutu ayeba ko découvrir histoire d'ancêtre nae pour l'accès porte d'entrée ya Nzambe ya bakoko. Yango vraiment to sengi ba konzi mboka bayeba likambo ba déclencher na ekolo na biso. Lokola batangi kombo kipa vita, batangi kombo kimbangu.
ça dit to koti na bitumba ya molimo oyo senga que toute l'église sengele ezala fermé ne kolo na biso bakanga yango parce que ça système ba kolo na biso te ba croix ba longola ça système na biso te ba makambu to bango basali ya mabe ba longola ngo ne kolo na biso lokola bopito parce que ba kolo na biso ba na système na bango ya médicament o ba ko tritaka nzoto na bango ça dit ça système mondela ya biso te pamba te bana Kongo bazokufa mingi bana Kongo bazokufa na manduki bazokufa na maladi mais mondela zo salelo comme côté eza pe mboka na bango te tolinga na bango tozalaka na bango na bondeko pamba te baza ba humain mais balongola la spiritualité na bango bayaki na yango na mabele na biso bilembo ya kufa balongola biso système ya bakunda o batieli biso lokola ba église ba mema yango na mabele na bango batika biso kimia tozongela kitiri ya ancêtre na biso c'est ça bonzambe yango matondo mingi. Voilà koko tokutani susu na mokolo lelo na ebike selimo mibu mo ebele et na maenios tu oyo etolo ba awa na ebike lelo ezale DJE to ebike ba délégation uti partout o ko expliquer biso ba délégation nini o eza sur place parce que bandeko baza libanda misusu baloba non ka bataki Kinshasa basangani ba okosa na ebike to kozoba intervenant bato ba uti misika ba ye pona mokolo lelo et tant que yo zawana administration ezali wana yo ko expliquer biso ba délégation ni o eza sur place o euti etiki makambo na yango e kaka ko commémorer mokolo lelo matoni mingi lilo banzambe ya bakoko na kuya nani boyi bakoko fimo eke boyi kolona nzana libo etika la sebo matoni mingi papa la dika avant to komanano na intervenant oyo bayi na kati ya likamo oyo fatu e banano tina nini to se retrouver awa na mangengenge ezali ngoma oyo isali 165 millions d'années avant l'existence ya Jésus ya Moïse ya Abraham batuwa nyonso bazali kotangela biso na mikanda pe mangengenge ekoyaki na 2e siècle 32e année do mangengenge azali mokolo ya mokili nde na génération na biso balakaki biso ke bana wana o bakoya na elaka ya likambo etali nzambe ya bakoko bango nde bakokoma na esika wana lie saint wana mpona kozongisa pouvoir sacré oyo ebungaki kala na mabele na biso mpo mabele na biso ezwa nzela ndenge bakoko balakaki biso na mokili ya Congo na nzela na yango événement elekaki awa événement ya mama Kipamvita événement elekaki awa événement ya Mvuluzi Kimbangu événement elekaki awa événement ya Kuku Pemba événement elekaki awa ezali événement oyo babengi kokongeli événement eleki awa ya biso bilenge ya kotomine ibongola meso toye na tina monene ya likamo bakoko bacharge biso mpona topesa vive voix mokili eyeba capacité pesantere ya ngoma oyo toyeli eza na mosala nini auparavant ngoma oyo banobimisa banyama ezobimisa moto mpe ngoma oyo nde tovandi boye libanga oyo mangengenge ezali marbre oyo esengeli bato basani bayeba biso nde tokodécouvrir yango mpona kopesa connaissance wana à travers monde lelo so tozali kolobela likambo tali bakoko na biso tala monene na ngomba oyo ata toye 100 000 personnes biso tokokoka bachambre eliki monene nde sango elamu ya mangengenge ezali ya mokili mobimba rendez-vous universel ya mangengenge toyaka na jie neilanga soki oye na mbula moyo otambola awa eza te nde secret wana nde bapesaki biso yango na kati elanga na nzela mama Kipamvita mama Kipamvita azali mama oyo nzambe ya bakoko atonisaki molimo ya biso bayino mpona kobikisa biso na nzela ya bakoko mpe tata na mama bango nde babotaka bana me awa toye tomoni tata na mama na biso bana bongola meso libanga wana kuna tata libanga oyo ya nsima mama tala forma libanga eza na nsima na oyo ya liboso eza ndenge moko te biso nde toyebi secret wana lokola toye awa tozali kosenga epa na biso bakoko baye nyonso bazwi ngonga ya kokoma na mabele ya mangengenge mpe baye nyonso bazwi ngonga ya kokoma na mabele ya mangengenge te tolanda la vive voix ya Kipamvita elingi eloba guerre saint bituma molimo
bituma molimo wana eza ya mutu moko te eza ya bayino mokili mobimba Kipamvita lelo tozali kolobela Kipamvita na Amérique bazali kolobela Kipamvita na Asie bazali kolobela Kipamvita na Europe bazali kolobela Kipamvita mais source à force à pesanteur Kipamvita ne esika tovandi lokola lelo yo zinguya wana ya kokoma awa na mangengenge elingi koloba ete esengeli na yo kokoladika ola na ligne kondita bakoko likambo ezali likambo na biso bakangaki bakoko na esclavagisme bandeko bakendaki kuna na Guadeloupe na Martinique na Haïti bayebi makama Kipamvita mais bakangaki bango na o babengi esclavagisme o elekaki commerce triangulaire entre Afrique, Europe na Amérique. Siko biso lelo ba descendance ya Kipamvita tangu toye kozongisa bokonzi na biso nesika na yango na komoka ya nani toyambi mokili mobimba pamba te likama bakoko tolobi liloba bakoko kotikala se mpona mokili mobimba kokamwa te soki bato bauti Europe to bauti Asie bauti Afrique bauti na Océanie na Amerika bauti mpe na baprovince ya bapays limitrophe ya Congo mpona kolanda ligne conduite ya bakoko yango moniki tozala presque Congo mobimba tozala presque mokili mobimba ndene etamboli na yo ntango yo kobanda kotambola na kati ya basite na biso nde tovandi boye okoyebake oyo awuti axe nini aye kolandela mpe likambo nini soki biso toye awa toye kosenga epai ya nzambe ya bakoko na nzela ya Kipamvita na nzela ya kimbangu azongisa mokili na biso na ligne de conduite ya bakoko elingi eloba église moko ekoki kozala te Église ekoki kozala te parce que église zwa komo wana na dictionnaire elingi koloba toute communauté chrétienne société religieuse fondée par Jésus mais oyo ezali fondation ya nzambe ya bakoko mokili mobimba. Et je crois que tu as une explication claire les sous pas nayo. Maintenant nous le béké bat bauti partout. Torogi koyeba ba délégation ngo bande ko bauti wapi parce que le bi Amérique Asie oui c'est bien. Est-ce que bande ko ya mboka boy bazali na ba continent o lobi wana. Matono mingi koko la di kabongo la meso. Boy kimbango mangongele Kipamvita fimo kotoka nini. Yakekele. Biso to singa kaka esengo yango wana za koloba. Biso tamo na loi reconnaissance. Le coup là de reconnaître koko na biso moko ya mwasi Kipamvita tukoki yebiso ke lelo nzambe azalaka Kipamvita moyo boya exacte po mobali nana botaka ye mwasi mwana nana botaka ye mais batangisi biso makamwa trinité balobi Dieu le Père Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit mais Dieu maman bachewa nde biso siko lelo toyoko pesa lokumu ba mama à travers moko ba mama na biso Kipamvita ke mokile uta ke pa ba mama to pesa ye matondo lokola mokonzi na biso ekolo Kongo alobaki aza descendance ya kimbangu na Kipamvita biso pe tozali ba descendance ya batu wana me tokota na misala na bango mpona kobikisa mokili ya bayindo bongo la meso oboyi bakoko fimo kotoka nini likama Kipamvita elekaki na Angola elekaki na Congo elekaki na Angola na Mbanza Congo moko ya biso ya Mbanza Congo azana na mabele azali mwana ya yambo ya nzambe lokalakala mbela siko lokola bayebisaki biso ke ngomba oyo avant mpe ekitaka mbula na kake na mabanga ebetaki mwana nzambe liboso mpe kake asaya nini akomi bongo la meso bamona ye mpe ke ya uti na Angola mpona kolakisa bokasi oyo ya Kipamvita parce que bibale nyonso ekena koboka kana libongo na mbuga ngo babengi oseya bongo la meso yo leka awa koko bamona yo na kati ya dimension mpona kolakisa matondo na komoka ya nani voilà koko tomoni yo uti Angola yebisa biso Angola otiki yango boni ya Angola etikali malamu tokobenga Angola parce que eza Angola te eza berere au colonia ekinango parce que Angola est à conférence à Berlin. Là, mais c'est quoi où t'as Allemagne, là, vous Afrique, Bismarck. Parce que premier ministre allemand. Hier, muta sangi saka réunion ba kabola mabele na biso. Ba koko na biso bazara na Kintwadi. Yango ngai na uti Angola te na uti Luanda epai makamangwe bandelaki. Epai mambanzinga uta koko mamanzinga wapesaka komba Congo avant 3e siècle.
Ye mutalaka kabiso kimbangu akoya. Nde na se ambula le 29 6 mois 1706 nde tomonaki mapate kitaki na se na mbanza Congo nde tomonaki mvuluzu kimbangu ayaka na mokili ya Congo pona kosikola biso kolongola biso na pasi kolongola biso na esclavagisme o mundela yaka nango o pape Léon X ayaka nango en tant que 217e pape ya Vatican o ya batizaka roi Zingankouf 5e roi du Congo yango toyepo na pasi wana touti musika plus de 1200 km parce que biso to abana bilaka o mvuluzu kimbangu alaka na 1921 bana moko bakoya na loposo mosusu so batei bango Yezu bakoboya bakoloba yango nyokola bakoko na bango yango biso to botamaki yambo to botama bilembo esalamaka oyo epesaki ke yango toyebi na seka 18 à 11 jours lege lekaki le 5 août 1965 les lumière ane esalamaki nde elakisaki biso ba messager bakoya bakobotama na kombo ya Yezu te na kombo ya Abraham te kana kombo bakoko pe na kombo kimbangu alobaki laka nae 18 à 11 jours encore le 4 juin 1983 yo nanga to botami bakosaka biso to tia mai totala ngo na mai sanza na moi bakobunda elobaki nini to citoyen bango mindele ba se préparer ba bien 18 à 11 jours encore le 21 juin 2001 o elobaki bandima bokonza kimbangu bandima sivegita kimbangu baboyaka yango mvuluzi kimbangu alobaka lokola bakosi bino kebolata manette 18 à 11 jours ekoya moye bakosa bino lisusu kana kombo nani yango yepo to kata likambo wana eumeli depuis 600 ans au colonie ana mabila bakoko na biso yango toye na PV wana touti musika puta ko kabola pasi wana na bandeko na biso nde ezwi biso na kati na oesika otozali awa watuzana esika moko ya makasi esika moko ya kitoko pona biso bato mwindu parce que babombela biso ba secret nango mais lelo mvuluzu kimbangu atalisi biso les secrets des secrets atikeli biso cahier de charge ya kotalela makambo nyonso les biens de la nature yango toye na kati ya ngomba oyo po ngomba oyo ekitaki na deuxième siècle 32e année nde ngomba oyo ekitaki mutaliboso visitaka ngombo koko na biso koko ngeli wautaka na bolobo utami bale koko kimbangu yango wana tokotalisa peke comme vous êtes à fala portugais pour que Saïd Ali et pour isso même cheguei aqui pour que 1716 est dit à fériado dit à doge pour que iniciou dia 29 choveu aqui maman qui pas vite foi buscar filha dela na lavra dia 29 sexta-feira dia 30 foi aprender maman qui pas vite até em casa do colono dia 1 mandou nos avô pour ir procurar laine pour a vie queimar nossa maman agora dia 2 e hoje dia Monsieur Bernard de Gaulle pour Laura Delic pour Jean-Jacques Charles de tout maman qui pas vite à nous fogo et pour nous estamos aqui esse dia de hoje tem que ser dia feriado mesmo ali no João Lourenço aonde vive João Lourenço em Angola em Luanda tem que meter dia feriado aqui porque esse reino do Congo não é Angola não é Brazzaville que dividia colônia nós não somos de escravos e foi escravo esse nosso pai nosso avô nosso pai foi colonizado nós nascemos num mundo nova que se appelle Congo Nova estamos aqui já para falar nossa história e por isso sair distante para vir falar aqui essa história que demorou muitos anos. Nego tá a sofrer, vai na Europa, nego não tem lugar. Nego não conhece o segredo do mundo. O mundo não anda assim, o mundo anda com segredo. Tem 4 segredos que está fazendo andar o mundo: segredo da terra, segredo do rio, segredo do fogo e segredo do vento. Nego tá fora da natureza. Agora nós vivemos aqui para fazer voltar todos os negros dentro da natureza. Para saber quem é Kimbangu, para saber quem é Zambia Mpungutulendo, como rezava Mamanzinga, como rezava Angola Kilwanji, como rezava Ekwikwi, como rezava Bula Matadi, Mutu Yake Vela, Katia Vala, nós heróis, tá vendo? E por isso nós estamos aqui para chorar esse dia. Nem o país que está metendo dia feriado, nem o país da África. Ele está esquecendo, ele não sabe, é Kimbangu que deu independência. É Kimbangu que falou. É Kimbangu que falou. E por isso, cheguei ali, porque estamos aqui já, acabei de falar, fica à vontade, vamos voltar
nous c'est que vous savez faire na ebito okoloba lisoni. Voilà, merci beaucoup. Wana to boni monde ko ya Angola, ya Luanda, abi Angola te Luanda nenge a expliquer pe lisusu bilembo o e salama o lelo eza révélé na biki bande ko poto bokotika pena ba téléphone na bino te bokotika be écran na bino te pona élément o na biki zongela mais di moins tango zotalango benda mwana na yo to bana na yo benda mwasi na yo tia bango liboso ya etando botala ba réalité ya mboka na bino na yebike ebele si balati le poso ya mindele na esprit na bango mais soko lande lokoyo je crois bien molimo oyo eza katikati na sikoyo na surtout na image oyo e kote la bino e kefongola bino misu e bokozonga na connaissance ya bakoko na bino je crois bien to kompena na suka pona moment oyo na yebike to za a temps ebele mais juste mais poto mega ko talisa bandeko bazolanda biso donc soki dans chaque année na mois ya juillet nde ezalaka journée moko oyo bande bakoko tu bayaka bakotanaka awa durant un mois toloba donc et bandaka le premier le dende zaka journée ya mama kimpavita et continuera mois mobimba donc soki mutana na besoin aya akoma ko participer na koya ko sala parce que faut tous appeler clair hein eza place moko soki gouvernement na biso eza pena mayele et ko valoriser so esika oyo oyo ezaki ekoma koyambaka bato ya mikili mobimba bayaka bavisita ke siko esala pe mwa valeur ya mboka na biso donc s'il faut baya dans ba numéro wana oyo epesamaki bakoki kocontacte bino pour ke bayaka na bango mais ezala bacondition te mpona koya awa matono mingi nakomoka ya nani oyi bakoko kimbangu fi moko toka ya nini ya kekele biso interdiction moko ezali awa te biso makama nzambe ezalaka na condition te mais falola na ligne de conduite ya bakoko oyo babengi caractère et principe ya bakoko awa toyaka kosambela na mbongo te awa toyaka mpona kolela pasi ya mokili oyo mobimba ezonga na nzela ya nzambe ya bakoko mabe moko ezala te tala distance toza na yango bana mabeli ti koto tozali donc ezali likambo monene ezali secret moko universel babomi yango akili droit soki bakoko bafongoli yo nzela te mwana okoma awa eza te mpona mokili baya esika oyo problème moko eza te mais fa bayebake mois de juillet eza mois ya bamama mama oyo asimi bendele kipavita toza na posa Congo mokili mobima bareconnaître kipavita pouvoir ya monde bayebisaki biso epa kimbangu fali tosangisa Congo Kinshasa Congo Brazzaville Congo Angola tosala kintwadi ya mpeve ya Congo biso tozali babini Congo tozali ba oyo babengi bane Congo te parce que il y a différent entre des Congo et bini Congo babini Congo bazali bato baboti bane Congo bazali bato ba héritier pouvoir ya Congo na lolenge na bango ba libérer biso ezali lisusu lolenge na bango te mais ezali lolenge bayino mokili mobimba na nzela mvuluzi kimbangu pe azali kaka te ya ekolo ya Congo kimbangu tozali kolobela kimbangu ya mokili mobimba kimbangu ya mondele azali kimbangu ya moto moyino azali kimbangu ya meti azali donc kimbangu alata baforme nyonso malobaka bosolo akobikisa mokili na komwana lokola kimbangu nde moto atindaki biso awa tozoyebisa mokili ba comprendre réalité nini o kimbangu atikeli biso musala nini kimbangu atikeli biso parce que Congo ezobela bato bazana kisa Congo biso yeyo mais nous sommes négligés bazoka koyeba te mais tozolakisa bango batrace eza très capital mais bato bazoka kososola te mpona nini ntango tozoyebisa bato basani basosola bayeba ntina ya kimbangu bayeba ntina kipavita bayeba mpe ntina elakabile ya bilenge ndengonga nango ekoki mpona biso lokola de bakoko bafongoli nzela biso mpe tofongoli motema na biso nyonso libanga eza moko ekoyaki na centre de la terre c'est ici au Congo place yango nde yango ema yango oyo nde devant esika tovandi na mangengenge pierre oyo ezali hypothétique aimanté oyo koalimenter monde entier na direction magnétique ya mokili mobimba sikoyo esika yango sikoyo bakonzi bazokoka koyeba te na bato bachef coutumier oyo bazobatela mabele bazoyeba kobatela patrimoine na biso te tokomomona ke
oyo ezali patrimoine bakoko batikeli biso mpo na héritage kobatela lokola tomonaka na Vatican nde tomonaka na Mecque partout nde tomonaka place oyo babongisaka mpo na bonzambe na bango oyo ya biso yango eza ya koteka te tolobi ezali marbre sikoyo pierre marbre eza te valere sikoyo soki toyebi koencadre yango te tokosuka ndenge ni papa alabika nde toyebisana baye nyonso baza ya mikili na mputu mutu nyonso tozonga na droit chemin ya nzela kimba soki tolani kimbangu te mwa mpe tobika mutu atikaki elakaka bilenge bakoya mvuluzi kimba mvuluzi kimbangu mpe aza ekolo moko ya bikolo mokili mobi oyi bakoko kimbangu mangongele fu moko tokana nini voilà matondo mingi Makipa vite, makipa yambi, makipa vite, makipa yambi, onakyo ongali kipa.